mbote lisusu bandeko ya ngai na bandeko ya biso ya tokomwa mokili bemba o balingaka mi kotela makambo ya solo lelo oyo na tokomwa pitokosola ndenge nini tokolakisa bino ndenge mokonzi mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akita kuna na Katanga autaki pe mokolo mole biso kokita na Goma toko expliquer bino pe makambo ekoleka kuna na Sankuru élection ma gouverneur c'est salama province kaka moko aussi l'élection ko salama te population le bi moto yote pour l'élection salama il faut accompagner na moto yo tokolanda la voix du peuple balobaki na président Félix Awa Félix papa lobaki le peuple d'abord yango ko salama kuna na Sankuru toko déboulonner moi c'est ça ma dictature na Sankuru wana ongane naza soki maréchal soki roi ozokosa toko déboulonner yo papa kokosa malibo mate élection ça yenge bena mbeko ya peuple ba député professeur na peuple nem da voter ki bango il faut peuple ACP là to boyi ndenge ba élection ça na côté mususu peuple ACP lité il faut peuple ACP là borolanda bien mokonzi mboka lebi kuna na Katanga kuna na Katanga kuna na Lubumbashi alobi ki akosa permutation de ba généraux pour sécurité quota oui permutation ne fait ça la mokonzi mboka population congolaise a simana yo tina ba Goma permutation ba généraux musiba na rolia ba Sharama awa na Kinshasa ba yawa musale zale o pe ya Kinshasa ba kene kuna ba Goma ba kene vivre na nous ne bloc ngozi na ba ADF na lu ba couloir de la mort ba pas comprendre que musala ba salaka eza musala ya boye eza musala ba na Kinshasa wate ba patron tra libu munene ba ndako mine ba ko tonga na Kinshasa mongo ko uta wapi mokonzi to za simana permutation d'accord ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi président de la République démocratique du Congo aza beye moko na mboko au Congo alobi boye pona insécurité na Katanga a conseillé la permutation ya ba généraux nyonso o ba na Katanga ba na Kinshasa musuba ki était ba Butembo musuba ki était ba Bundi a conseillé la permutation ya ba généraux na la police na FARDC na ba service de sécurité faut ça la permutation et le biso de senga kalangwana permutation c'est comme malamu mokonzi doza simana to soutenir makanisi wana bola na makambu ozo kakuna RVA nazona baboya bande kwa RVA biso te ba travailler ba komeli biso tozana makambo malamu wa te tosala musala tozaka salaka malonga te mais tozo lela 150 millions de dollars eza détourné mbongo ya GoPass eko tonga bande ko kuna na Canada eza ngaite message ba komeli biso bonjour to komi wapi to robeta masolo nango ba de ba ja RV ba ko lela mbongo ya GoPass o eza détourné et ko to banda ko na Canada ba ja RV ba komi a na to komi wapi eza ngaite tika ete bolanda arrivé ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na Lubumbashi Félix
Oui, bandeko balandi ya tokomu wapi uti kolanda bongo descente ya mokonzi mboka kuna na Katanga. Na mabele ya papa na biso Kingu wa kumwanza. Moïse Katumbi. Ndeko na biso Muyambo, Jacques Muyambo. Bolandi ninga kitaya kuna na mabele. Merci koyo. Si quelques images ya arrivé ya mwana mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi toza bongo na Goma. Bo sentir na mupanzi boye club tokomu wapi tokozanga te. Tebisa kibino loko moko boye. Ndeko tout on a besoin ya ko adhérer na club tokomu wapi. Tala bandeko ya Goma mobilisation. Mokonzi mboka komona Elia Lukunga député national ndeko Lézer Tambu na Kinshasa mais botala kuna banderole bécrit dans esprit na ye kati ya bato ezali yango tolobi boye bandeko tout o ali ko adhérer na club tokomu wapi zwa numéro oyo 082 20 149 na bandeli lisusu ndeko nyonso ali ko adhérer na club tokomu wapi 082 20 101 20 49 au bengi na numéro wana on ko adhérer na malembe nyonso sans condition bon moni réaction bandeko na entre ça Goma ba image boko tala wana club tokomu wapi de ndeko Lézer wana za ba image à Goma eza awate bolanda ni leke na Goma ndeni ba make sure na Goma. Mais tokoki kobosi na eloko moko te mboka na biso tokolala pasi na pasi boki kuna na Sankuru bandeko insécurité élection kosalama te o élection kosalama o mokonzi mboka koyimbo nini ekoleka kuna na Sankuru mais ntango bayoki ke mokonzi mboka alobi na Sankuru awa élection kozala te population bimi libanda kosepela kobina mpo na nini population kosepela kobina pour la nini population sepelité ola silika population sepeli toko déboulonner bino monia mongo ya l'état eza mongo ya kosala ka boyote ndeko toko déboulonner mo sisa mikolo toko déboulonner bino partout au boko mona mambi a bien te koleka moyibi o telebi o année 2019 de ba système nini kanga moyibi yango ndeko continuer o sala ba fanti ozoka ngambu na l'état donc état de droit ne zongi ya système oyo wane zaki ngai te boyoki bolandi ndenge makambo leki lelo na mboka na biso Congo wane zaki boko tourner à mwana mboka Antoine Félix Tshilombo boni tanga balobi ka élection ko sala masusu te ya ba gouverneur population sepeli pona nini il faut na lukato yeba boni population sepeli ya na ebisa kibino élection semena Kinshasa wa population ka kanda otuni ya ndeko élection ka nini ba gouverneur ndeko tika biloko wana pona nini ok ba konzo ba voter il faut se sepela ka pe na bango ndenge ba to sepela ki na ndeko na biso Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi to ça a besoin changement to ndenge peut se sepela ba konzo nyonso ezaka bongo te population ka kanda bo uti kolanda
makambo tu oto pesi bino o nyosu abia zana na ngapi na zana mwa makambo ko bakisa makambo lobi ya RVZ angote makambo lobi ya Sankourouza angote plateau na biso za exemple na mutu nyoso aya to pesa ye micro na biso pesa makanisi na ye na bande ko nyoso o balingaka kolanda tukombo magazine tika te nzambe azana mabote na bino to kuze mikozo ko ya merci.